Michel Mayabou. Et puis, on contredire Batou O Baloba qui biso ba comédie tous en abolingoté. En tout cas, na monate. Si on a bateau, on a fait un message. Na bateau, on va s'il s'acquier. Ababa mona actuel. Moussous na tana bango. Aroku fa pe na bandundu. Cortège au père salamate na ndenge ma bien. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Tout d'abord, merci pour nous lelo tokomi pour te disposer temps pour te ya awa. Nous sommes de on kala makasi nzambe. Et puis on contredire Batou O Baloba qui biso ba comédie tous en abolingoté. Pour ce tous en abolingoté, ndeme tonga tous ala éparpillé na minute oyo. Mutu na mtanga sama kamnaye. Ndeme ta ba appel wana ya aide ya cotisation pour que corps yande kona biso et longwa na place ezala ki po ya na mboka na biso. Tonga to sanisate pour mutu azwa 10 francs na ye a pesa pour na likama matanga na conjoncture à mokinde zo kende bino nyoso moyebi en tout cas exactement pas en tout cas toi na bolingo makasi to manaka sauf que eza mo makamso mikemke atana likatsa libota oto botami tata moko mama moko ko benda nezalaka moi ba rancune mikemke ezalaka pourquoi pas biso batoto uti na ba éducation différent na ba famille différent non mais yango te pekisi biso to lingana comédien alingaka muninga na makasi pour ceux qui ont un problème au monde pena muninga zo soutenir muninga toujours ko assister même financièrement même na spirituellement dans na façon nyonso to se soutenaka yango nazo senga na ba comédien vraiment tous alaka toujours soudé et zalaka na matanga te que tous zalaka muninga soka kufi ndeto sangani ndeto laksi bolingo ndeto ezana mutu mususu azana bomo mais azo souffrir. Vous attendez quoi pour na ko aider mutu wana yango salaka batu mususu baloba ke bolinga na kate potala ko muninga na bango wana za délaissé tala kutu kingani kuna basundolo ke nata ko tala ete non. En tout cas côté wana to meka pe ko revoir comportement na biso to sungaka muninga te soka la lipongia bela net auto sala bo mélodie o monate mélodie so monate ce qui peut me lire mon père c'est monaka côté zalaka ce que monaka gloire à Dieu mais oyo to yebi ne to kuta na mokili so mutakei azo monate azo yebate ozo monake na yebite to so sala ka pona bolingo ko so mutalali ana makasa o sala te akomitombola te akomikota na morgue te yango biso to na bomo il faut to sala mais to sunga ka baninga to na bomo omoni muninga sangi mo elamba ata oya kalolata ka so ibo obanga po mokili ko mama bebele elamba nga na lata mutoki nanga somba ta na ballon pesa ye liaka tana baninga ta mutana bomo ata tanga zo kufa yeba ki abandeko nga basunganga bandeko nga bazaka nga ini boy na boy donc elo na osenga ka yango méthode lingana ka makasi dali non tout na yo pour examiner elo mo bezolo bama c'est mais et comment le bama pe na niveau internet par rapport à président pour de chasse au biso to yebi mélodie azatrice oyo ya groupe sans souci c'est oyo ya bima na groupe sans souci mais balobi bazo mona présent pour de chasse azo s'impliquer te na mambuya mélodie au président Lomé azakutu président ya mélodie mais mélodie autant la groupe na été à s'impliquer na mambo mais président pour de chasse on a rejeté mambuya mélodie. En tout cas, tout d'abord, on peut s'appeler Lombe. On a papa pour le respect. On a présidenté. On papa. En tout cas, on peut s'appeler Lombe. Merci. Na ndenga bandi na biso du début el kambu oyo. En tout cas, à disposer ton naie, énergie naie, nyonso yaye pour soutenir le kambu oyo comme atina suka. En tout cas, boende la bolingo, boende papa yaya azakana bandeko. En tout cas, pour nous, État président pour les chasses, tout d'abord, nous avons vraiment mieux placé à expliquer en côté. Pour nous, avons la source à l'Ikambango vraiment. Et puis, le col Azam Kolo, Azapé président, et que ça l'a mieux. Bon, Lukaba Ninga n'est pas président.
po bango na bango bazape na association na bango je pense bazape na association na bango na président bakutanaka et kozala siko malamu boluka baninga na ba collègue ne ba président batuna ye pourquoi actrice na ye azalaka na groupe na même si alongwa azalaka na groupe na ye pona nini amonani te pona nini a soutenir te et kozala mie kutu bosala ngo bongo ke ngai oyo naza simple actrice. Est-ce que papa acte ça bon za malamu te za mabe? En tout cas na koloba ngo te ke za malamu ou bien za mabe po eloko esali que président Poudre les Chasses a participé te na yebité tant mususu ana problème de santé tant mususu ana voyage tant mususu pour na vie que ça boy to baka te ke likamso ekoinga kaka ifona monana ata financièrement vraiment non nous en bas to le quand ba moment le plus difficile na monde mobimba non le bango bien na monde mobimba monde déjà touché na ba problème économique tout le monde a bande ko so ba soutenir biso en tout cas comme moi leloté lobité donc tu faut comprendre c'est-à-dire que pourquoi le président Poudre les Chasses azala nango non il a été dans des groupes sans souci au ba ko se mobiliser ko sangisa mais Fleur Bangwa telemi non Fleur Bangwa da sous un groupe sans souci te to ba oyo non to ba oyo bazana groupe sans souci. Oh, bah dans le groupe sans souci. Mélodie, moi contribution, moi il y a groupe sans souci. Contribution. Dans mon souci, bah on se l'accord, ce qui est hier, bah ça va organisation, on sala, bah ça coûte à na baby que ce corps est hier, tant mon souci, bah il y en a, oh il y a bango, bon des corps les acquis na musique, mon tout ça, bah bango bah bimi liboso, biso bah musique sur na ciment, té, oh ok tous de la bonne, bon te monter ma moutoute, mais na lobby te que ça bongo, c'est-à-dire que et kozala mi et botu na bandeko wana po boyebi bandeko o bashwa na coupe sans souci nga pour moi na bi que Fleur Bangu aza déjà et puis président Mari aza pe déjà telemi pona likambo oyo malgré balongwa na coupe sans souci darling s'il vous plaît tonto tikayo beaucoup na niveau nini après avoir kozwa corps tikoya nango na Kinshasa pour kende cinquantenaire beaucoup na niveau ni bon. Déjà, corps réseau, il y a déjà. Niveau Tozan, on a déjà que niveau corps est comme à la Kinshasa. Donc, corps réseau comme à l'élo la Kinshasa. Ceux qui corps est commis, Mbalamoko directement toqué dans une cinquantenaire. Et tant que Tozo comme on a cinquantenaire, je crois semaine prochaine. Donc, Tozo ça déjà corps à Mélodie pour nous. Déjà, vous préparez déjà mon oyo. Il y a un cinquantenaire, il y a un cercueil, pardon, cercueil, mais il y a un funérail, nous préparons déjà. Non, tu prépares en côté, mais on a le temps, le temps encore réseau côte à la cinquantenaire. Tant au moins, nous tikali nango tito comme la semaine prochaine, je crois, nous sommes kakande to mesana ko sala biso ba comédien, muke, oh to ko sangisa wana lisusu. Ya monde ko permettre biso poto kunda Mélodie. Fleur Bangu, ko nyongo mwaka kolo kimbanseke, ayepsa kuna biboye. Bango ko na poto balobara mingi ke bino ba comédien boyoka na kate bino ngolo ba bongo. Que biso bolingo zaite mais to moni awa na obsèque ya Mélodie avant Korea bino nde mutu bo cotiser à 90%. Mbongo pele bo to kotanga monta wate mais tike nga na yebi monta na kolo bango wate bo contribuer ma caste ma mbongo na bino ba comédien. On mona te que lelo comme confusion totale kende bo ba bolinga la raté. Non. Ici quand nous avons un problème les Américains, na famille kutu to botami na bango ba famille biologique ba problème les autres à l'habitu les autres ko soit les autres là. Et bon à quoi sert que biso bato to duti mutra mutawuti l'éducation na to kutanye sika moko to soit na tête to bunda te non place nyonso ba problème ezala kanango mais bolingo ezali mais ça montre que bolingo ezala ceux qui bolingo ezala qui te donga to komati na niveau te mais corps à Mélodie linga ki oyate donc to la kisiki to zala kana bolingo malgré bolingo na bolingo ya kana na mbembe et bon la mariage mon non mariage wa to bakisa ensuite to mais yango na lobi ke bisika nyoso bat bazali ba problème ezala kanango te na ba famille to botami bisika moko bitumbe ezala ka to sona ka to bunda ka to sala nini to botami makila moko bongo siko biso bat to wuti bisika to yeko kutana éducation différente comment tu as un problème non
donc fleur bango donc lelo to longola optique wana obolobaka longola yango te parce que partout ezalaka même na l'église na foyo kanga na même na l'église to longola optique oyo bino bolobaka ke bolinga na kate to so bolingo ezalaka nango yango na lobby bisika so bolingo ezalaka bolingo pe ezalaka te même na l'église soko kei même na école même na ba société baswanaka babundaka balobanaka ke bolingo ezalaka partout eza bongo papa eza esika moko te bokofanda ezaka ke mikolo nyonso bozalaka bien non ba problème ezalaka toujours siko groupe ya WhatsApp bino bosalaki wana après matanga bobomi yango après matanga bon normalement il faut tout bon pourquoi parce normalement il faut tout bon tokoki kotika yango kaka te s'il vous plaît na ba émission to sali na ba commentaire à batu bazolo bakake bino bosangana ka tangwa matanga bosakotisa te pourquoi boko sala te na groupe oya bolingo makasi bosali bobo misi mbongo ebele penza beaucoup ça te que non etikali libela bosangisa ne fût que par mois $10 et comme maintenant ndengo na NTPC qu'est-ce la raté bon wana sikoyo biso tokoki kotika bongo te parce que biso nyonso toza na kati ya ANTPC wana sikoyo il faut torozela accord ya bakondi na biso baza likolo ba président Lombe ba président Masumu soki ba pesa autorisation wana ke eloko moko esala biso tokotika ngo te non kasi peut-être balingaka keste po ta mususu ekokoma ba problème mutalia ki boye basala ki boye ekokoma subitumba vaut mieux ezala kaka boye soki problème eza to sangani to sala eloko moko to contribuer esili eza te ke to garder groupe wana etikala kaka etikala bongo po to zelaka bibembe ya kasima to non eza bongo te. Fleur, on a une question pour la pensée. Pourquoi bino artistes et comédiens vous allez à ce qui moko na bino a profit pour sentir que ma comédie pour ima ébélé. La loi il y a la star na biso mélodie to qui ma comédie ébélé au malade qui bombanda. Pourquoi ba bino on les a bino artistes et comédiens pour moi vous a bolingoté. Likamba bolingo ngo basi ba utolo ba kwa. Kito za bolingo. Siko pourquoi neti biloko ba malade bolobi eza ba comédien ba bimisa ki ngo te soit disant ba journaliste ba bimisa ki ngo. Donc eza ba comédien te. Biso nyoso toyoka ki ngo ba lobi ke e wuti pa ba journaliste. Donc wana siko et comme likambo okende ko tuna ba oba bimisa kiango mais biso moko ya likambo bolingo ngo tolobeli toza la bolingo poso bolingo za kité mais to se retrouver awate Fleur bango ba retenir nini pona poya corps ya mélodie message zo pesa surtout message nanga nazo pesa corps à mélodie ezoya bandeko balobi tolela na ba obazolela tolela elongo mélodie azaki star na bino o abandai ko sepelisa bino na bandaku bisika nyonso o eboyeba ki mélodie asepelisa ki bino corps lelo ya mélodie ezoya message nanga vraiment plus eza botala mwana o mélodie atiki mwana ya mukie ya 8 ans vraiment ekozala malamu lisungi na bino po mwana wana atanga akola bien ekozala malamu et surtout vraiment na ba o mélodie azaki ko bwaka na ba fanatique ya mélodie lelo akei atikeli biso lembo mwana na ye vraiment to bwaka mwana te et biso pe na part na biso to kosala o esengeli pona mwana wana mais bino pe ekozala malamu mélodie asungaki asepelisaki bino abwakaki bino vraiment botika mwana te mwana za wana. Donc lelo tozo accord à mélodie tozo tikango na cinquantenaire et semaine prochaine déjà tozo kende ko kunda mélodie. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Azela no on m'a dit problème les amis. D'abord les amis. On m'a dit ANTP personnali liloba mo ezolo ba ANTP salinga makamba ko mbongote. Obi pona nini ANTP sa fingama de tous les mots. Ya mo to evitaka bo tshaka ba caisse moko boyi. Moni tant que ba caisse mo ba tuba fongola misu et bakoma mama mbele. Organisation oyo eza mabete. Télé ben ndimi ba comédie. Le pena que tout ça va organiser. Ah, tout change ça. Les autres polémiques non. Et puis elle a sali boyonga na bisa batu. Moni bino msupe boko sa organisation pe simbité mélodie Alexis qui a salé musala. Maman mélodie a joué à la CD. Autant na film le roi chocolat partout. Au moins il y a libaya. Vous comprenez? Et ça le rôle à même na kozongi c'est la siko muto alobaki que mélodie atika théâtre calme. Voilà papa Lutumba baleli nzembi ya sikazala ina. Kasi mélodie ki baleli na bazongi na kala.
Tout le monde. Encore, ils ont la brasa. Encore, pour la brabit, déjà, la brasa est fermée. Pour tout le monde, il y a un oyo, canon, il y a un accord, ils ont déjà un gamme de biso. Donc, vraiment, il y a qu'à lobby. Parce que d'habitude, il y a brasa et kangi. Alors, dès que vous avez empêchement, est-ce que sur place, le gouvernement déjà, les uns et l'autre, déjà sur place, pour faire des informations aussi? Bon, apparemment, tout le monde a bien acquis le président Lombe, on est confirmé qu'il y a un brasa. Si le président Lombe a dit qu'il a brasa. Donc, il y a un groupe qui voice que il y a un vol. Dans le moment où il y a un maya. Donc, on a mis tout ça dans maya. Mais est-ce que pour la batterie sur Baselegi, quand il y a maman la mission mélodie à Kinshasa, mais je ne comprends pas ça bon. Maman, mais pas auto sali. Les hommes cassent pour les cas parce que na ndenge ka to saleli ndenge longoli po no tie ya awa ce que zalaki kaka ke awa mais le soto sisi makam alors auto sali déjà ils a grand pas et si quand na ba comédien ba artiste là il n'a pas courage à relever la micro que bande ko boya bo sur la biso ils a par orgueil mais ils a par qu'on nous a remis en charge donc artiste comédien ni on soit ebi que ngala on a contribué aya yope yaka nano yete mais ça peut la chaîne belé à YouTube avec la contribution donc yope non yete c'est bon mais tout le monde est présent l'omba s'impliquer makasi au moins polémique et les kaka babi adagi mon côté à groupe Simba ceux qui adagi mon groupe Simba banam tout va normal adam mon côté à groupe Simba mais à s'impliquer makasi na mambango akati mamne ou ya sa pas théâtre azar mamne ba activité na sala akati pour na mambu ya mélodie c'est message les amis ou babi même na groupe sans souci va s'impliquer pour la président Elombe. Bravo la président Elombe. Article biso message mo c'est très important o photo Simbango artiste amuki azalate. Ezate pona kota likambo na travailler na groupe sans souci. Pourquoi on s'impliquer makasi pour na likambo. Président Elombe atikala ozala président ya mélodie te na kati ya cour mais à s'impliquer pour ebi kaza mwana mtu akufi aza artiste mtu akufi donc yango nde esali ke mutu nyonso akotango na facilité to so na président masumu chaque jour ce qui président masumu azalaki awa ngomone awa c'est ça représentant va déjà secrétaire oxygène to ça na heure nyonso na mouvement nyonso to sala réunion zo sala mara presque chaque jour to sala na ba sans polémique, sans polémique. Bino tout comme vous organisation ça bien. Mais ça bien bande comme ça est-ce que l'organisation vous avez bino mo salami to mutu muso za na sima na bino. Na ba artiste comédien majorité eza biso moko mutu sali. Yami balé merci na ambassadeur na biso Christophe Muzungu à se déplacer à Longo Brazzaville et c'est ça la musala na aye awa poizo à délégation ekendeki akena bango point noir balandeli makam nyonso bravo papa on ne cesserait de vous dire merci accueilli Brazzaville accueilli point noir lelo aoya na corps tito okende kotika corps na cinquantenaire tozana ye donc tozana papa Christophe Muzungu tozana concile na biso ya point noir tozana yo tozapela ba mécène mususu ndambu oyo bachaki maboko na bango na kati ya sac na biso et puis merci lisusu na bina filé on a publié na page na publié mais oui na publié parce que tant on expliquer problème ezaki même jour à routi au central oui à routi au central ba concert na azaki fatigué mais alobi maman na otoko makana ndako sikoyo mais ce qui moyen zali boya ou bien botindam Tokei a servi et biso tozongi to na mutu na merci te Nerombungo oui Nerombungo akosala fuma bala mo wale ya couple na e akosala Dans le baron a dévolé, c'est-à-dire les poudre de chasse. C'est un humain. C'est un humain. Qu'est-ce que je peux dire? Devoir, il y a un privé d'abord. Ok? Ce qui par exemple, na moment où tout le monde a été, dans la position est-ce que Aza bien, tout avant le problème?
Azana nous a disponibilité il y a que se présenter parce que au moins santé nous devons on appelle nous peut-être Azana un problème. Donc moi je crois que Koya a été et posé problème parce que jusque là Korea lelo non to intérêt mélodie. On pourra parler yango soki toke ko kunda mélodie to zongi to moni été wande to koyi koloba. OK. Si on a la deuxième volet côté batteur, actrice ou un groupe sans souci. Moi je crois que ba o ba yesika peut-être ba yebiete au moni affection mais biso chez nous ba pesa biso biloko dans l'ensemble, c'est-à-dire tant mon niveau cause liboko et botaka affection. On est peut-être bango, la meilleure couveuse actrice, sans souci, une ancienne actrice et tout. Si vous affection on peut-être non, mais tant encore ekoya, je crois qu'il va là, je pense baozala. Il y a un autre précipité na bisoté ko loba lobi parce que to silisina nute tozana na étape ya liboso ya mibale ya misato ezali peut-être tokuta bango na cinquantenaire ba musu baboya bango ya boye bazeli biso kuna donc on sait jamais donc il faut pas qu'on affirme ka ba biloko to yebite. Moi je crois que tozala voilà question là isa boye c'est comme ici Sua vidéo na baninga pour déclarer. Non, non. Déficit. Donc, on est caméra d'attaque comme chaud, vite fait. Voilà. Merci. Si vous programme un déniso pour se diriger directement à la mort il y a 50 ans. Et puis on va voir les programmes. Le corps vient aujourd'hui. Le WhatsApp changement est dernier minute, mais le corps vient aujourd'hui. Non, non, non. Merci. Depuis
point noir. Facile. Ce qui est bon, c'est le sacrifice. C'est qu'il y a l'amour, il y a vraiment papa. Papa est un barabana nyoso. Donc merci vraiment bien nous à l'intégralité. Voilà, Nzela. David kanga na makolo hein. Banza makolo ngana kotsa makolo. Voilà, gare centrale. Voilà, gare centrale ya moyo. Il faut que nous ayons la gare centrale. Nous allons bon, on a pleuvoir. Les gars. Robert a un collègue. Ouais, comme n'a pas de yo. Tu as la bonne route. 24 hein? C'est bon. Voilà, en direct, il y a déjà 24 hein? Il y a déjà 24 dans Mandela. Vous allez coller sur des moutons. Hein? C'est vraiment automatique. Sur des moutons. Sur des lions. Ah, mais le Congo. Yo lingo kanga mwana moto asali eloko tete. Ah yo milo bana caméra na ngai te ah oh ba filmer nga. Nazo filmer na cortège papa. Obi? Quoi? On va tailler déjà. Essentiel. Et puis, nous avons fait ça à Christophe merci Béné. Merci Béné, sacrifice au Yassai Bisso.
En tout cas, n'invité merci de vous faire. Papa Lombe, président Lombe, merci beaucoup pour le sacrifice au salut. Il y a aucun na pono à Hollande la démarche, bagnon sonné sur Coréa. Malgré elle va passer 15h, il y a monté comme méthode. C'est là que parce que là qui est là. Si ça s'agit même de ça de la tombe pour la beach, on va trouver la Coréa. Pour toi, oui, a permis Polo, mais si quoi, c'est ngeli. Et si quand on est assuré pour l'hôpital, on peut y aller encore. Tout est baqué, à l'année de ma belle à Bakoko. Donc c'est ça. Parce qu'on a un message au pire, moi, ça m'a montré la boucle. Donc ça facilité. J'espère que mon monde est en accord. Donc quand Rebimi na beach na si, ma biso MSO to ba na lo ba na zuma ka so simba ta téléphone te. Poko tala ndenge mélodie bimi. En tout cas, na monate. Si on a bateau, on a fait un message. Na bateau, ba sili saki. Ababa mona ba actual. Mususu na tana bango. Akokufa pe na bandundu. Cortège au père au sala matin. Na ndenge ma bien. MSO papa na so pe Christophe Muzungu pa kontane pe makambo te. Mais dis-moi ndeko. En tout cas, non air nyon so tozwa na corps bato bazo kambo. Et bien manani héros na butu zo tambo nani. Surtout to yebi héros ezalaka pa na mutu moko. Même mélodie Coréen, Coréen na cinquantenaire, y compris na ba comédien nyon surtout. En tout cas, merci pour na ba comédien nyon surtout, même moral. Attends na nenga wa hypocrisie morale ezakaka. Mais ba ba yepe. Nene bato à la vitesse de la vie. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Michel Mayabou.